Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Kaka na ben ya ba comédien na biso, donc tozo nage kaka to nage nyonso. Donc moi makambo soki ekoti biso pe photo ya to sala bino signe to pe sabino ba information kan ndenge ezalaka. Donc moyen pe biso to limba ezate, moyen pe biso to lala ezate. Donc tozaka kili tozo landelaka nyonso faso ezo tambola na système moko ya kitoko makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Tomemeli Bino, Jérémy Chabani, Mutuna Bino, vraiment ya tongo makasi, Mutu penza ya mama nangaye, wana penza ndezalaka mwa cri ya kitoko makasi, surtout ya Jérémy Chabani. Avant tokotana nous na mwa sujet na biso ya lilo na système ya bien kandenge zalaka, na lingaki na encourager batu onyon surtout si c'est la toute première fois ya kokota vraiment na chaîne Abisso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba conseil, chaîne ya ba biographie et puis pourquoi pas chaîne ya ba analyse na ba information vraiment ya kitoko makasi. Wana bo s'abonner, bo commenter, bo sala pe moi partage na système moko ya tokoso penza makasi. Bandeko nanga, bandeko botika vraiment ko tindela biso ba message moko ya komina saka biso toboyi na biso bandeko ba message moko eza ya mabe makasi to ba commentaire moko ezo sepelisa batu mosusu te eza bien te. Ce que monique to lobela likambo peut-être yo ezo sala yo bien te, vaut mieux o lekana yo ke o sala ba commentaire moko neti ozo mina saka batu. Chaîne na biso yo eza chaîne o to lobela batu nyonso tu. Tozala na biso netre. Nga nazala mutu ya belvi kandite, nazala mutu ya sila bisalu te, nazala mutu ya dinana te, nazala mutu ya irsil pechanga te. Donc nga nazala kapenza otolobaka netre makasi. Soki na moni ke belvi kandi kote kuna makambo moko ya mabe ezo inda na kuya. Soki na moni de l'autre côté mamspe azo indisa na kuya. Soki na moni dinana la douce azo indisa to sila bisalu bazo indisa bandeko na kuya ko sala analyse. Mais bandeko nanga mosusu to komi moi habitude moko boye, soki olobeli mutu moko boye, il faut ba commentaire moko ya menace, ba commentaire moko milai pas possible. Bandeko, to sala musala na biso, s'il vous plaît, botika vraiment komina saka batu. Ezo sungate. Toza awa pona osala ba analyse. To finga ka mutu te naza awa te ke no mutu te la futa kanga pour kene ya kolobela ete botala ta ba émission na nga nyonso penza na sala. Donc na ba émission penza na nga nyonso nazala na parti prité na salela batu nyonso ba émission soki na moni na yoki ba pesinga mwa likambo en tout cas na okota pe na osala analyse ezala bongo. En tout cas na sengi na bino bandeko msala na bino ezaka ko tindaka ba message moko ya ba menace. En tout cas je vous prie par l'amour de Dieu botika ba comportement wana ezo sunga te. Chaîne na biso ezalaka totalement et encore chaîne ya bana nzambi. Bandeko makambo ezo zanga nango te, makambo eza donc tolali tolamuki makambo tokie côté à gauche, makambo tokie côté à droite makambo. Bandeko ebele ya batu balanda video moko tonton na biso Jérémy Chabani asala. Vidéo wana balansaki yango depuis hier de balansaki vidéo wana.
En tout cas, abando zoa ba message ba commentaire batu ebele après ka passage ya pasteur de la foi abando zoa ba commentaire batu ebele bazolo ba que ce que lingi to banda kolanda ba gag na yo alors kotiaka kobengaka mama Thérèse te to kobengaka Bijou la reine te wana déjà ceux qui tomoni mama Thérèse tomoni déjà les abakoko ceux qui tomoni Bijou la reine tomoni déjà famille Libota donc tous les deux camps koto balobi tolingi tomona mama Thérèse te koto balobi tolingi tomona Bijou la reine te ceux qui otieye na bagag na yo tokobandota la te sikoyo yepe Jérémie ayaki ko lancer message et surtout kolakisa bango ke soki rôle ya mama Thérèse et monani na bagag na ye aobengisa mama Thérèse soki pe rôle et monani na bagag na ye po na Bijou la reine akobengisa ye pe aya ko jouer donc azana tawana te ya kolanda ba fan balobi nini ba fan ba exiger nga nini bandeko ba makambo yo chaque jour to côté lango tozo beta CT tozo lobelango nous voulons la paix kutu na yaki kozwa moi ba commentaire abatu que non bino ba chronimama bambino nebo salake paix entre nos comédiens ezate mais eloko oyo ebele abatu ba bosana mingi ezaki fanatisme ndezo kotisa ba makambo nyonso to imaginez pour na batu o bakendo koma ba message epai ya Jérémie Chabani epai ya tonton Jérémie Chabani ke tolingi to mona mutu tel te soki otie to kotala yo te batu mosusu de leur to côté pe balobi tolingi pe to mona mutu mosusu te na bagag na yo soki otie ye to kotala yo te wana nini yango to benga division yango to benga penza division bandeko pona batu o ba okoma ba message ya bongo bo benga mutu pona koyebisa ye ba message ya bongo bandeko bo luka division toza bana nzambe eloko na lobakango chaque jour vanité de vanité tout est vanité c'est bien kozala fan ya star moko boye mais yebaka que un jour okokufa sort na yo ekozala nini rapport oyo kokendo pesa epa ya nzambe ekozala nini ke nzambe ngana mokili mosala na nga ezalaki kaka ko diviser batu ya lezabakuku na famille Bota bayokana te yanga mosala o na bando sala yango ba réponse bo pesa epa ya nzambe bandeko ki fanatisme oyo elata biso te et surtout tobo sanate ba identité na biso tobo sanate surtout batu o bakomaka ba message a bongo ba commentaire a bongo eza penza batu oyo tellement bakendaka église chaque jour tongo dimanche bomona yeye mutu ali boso ala mutu liboso nozo kende église mais quand na église wana batu mosu bazala na ba téléphone okanisaki azotanga bible na téléphone mais azo sala ba commentaire pour nazo finga ka batu kana kati ya église bandeko ba comportement mosusu il faut to changer yango tolingi kimia entre nos comédiens tolingi kimia entre nos stars siko soki tolingi kimia biso moko nanu ba fan to banda déjà ko bongisa banzela na biso to bongisa ngo parce que to monango kan ndenge na utaki koloba na ibandeli to monango soki otie photo ya miniature soki ya nani komi kolobela ye bolamo ko mona batu ya parti mosusu bakoti bakomi ko sala ba commentaire na ibango bakomi ko finga et puis ba commentaire wana ezala kuto ta ba commentaire ya mukusete eza mama na ba commentaire milayo wapi. Deux fois, je me pose des questions. Batu o penza, ozui tan na yo ovandi penza, ozo koma ba commentaire wana. Est-ce que o sambela ki? Donc o koma ba commentaire wana, donc message moko commentaire moko mulai o wapi. Et le kiku tota ba verset à Bible. O mitu na mutu o penza. Et puis mutu ozo tinda azo koma ba commentaire wana nini ba 2h du matin. Ozo ki tan ya ko sambela parce que mutu o penza ozo ki tan ya ko sambela. Au sambeli nano pour que oya kosala commentaire au mona kaka commentaire façon mutozo koma olobi ki non mutu o penza auti na ba prière bandeko tozala na bolingo na biso tozala wana to jouer intérim ya kosangisa surtout ba star na biso tozala te wana te ke pona ko kabola bango te
tozwaka intérim ya malamu ya kosangisaka bango. Intérim moko ya malamu ya kosangisa bango, ya kotia unité, ya kotia union entre bango. E osunga mingi makasi. Mais soki to bando jouer intérim wana ya ko séparer bango bandeko lifelo ezozela. Bato ebele ba okota na lifelo kana makambo oyo. Eza vraiment ya pasi makasi. En tout cas, de mon côté, musala oyo tonton Jérémy penza asali musala kitoko makasi pas possible. Musala moko ya bien makasi, ya bien makasi. Te, boko ki jamais ko séparer batuka boye. Boye kaka parce que vous êtes de fans. Il faut to imposer, to yebisaye boye boye. So ki abengi mutu tel biso to bando landa ete. Bandeko ata so ki bino boke penza bo se désabonner na chaîne na ye. To bolandi ete. Nzambe otinda batu mosusu kutu fa. So ki fa 10. Ya batu o bino bo se désabonaki. Bomo na chaîne na ye ekomi komata. So eza na ba page ya banini ya ba Facebook, bomoni ba followers bakomi komata. Nzambe asala bongo. Nzambe penza asala bongo parce que Nzambe alingaka place oyo kimia ezalaka. Place Nzambe alingaka place oyo unité eza. Yango ba place oyo Nzambe alingaka. Parce que na msalo tonton Jérémy asali eza kosangisa bato. Soki naza na posa ya mama Thérèse, il faut abengisa ye kendo jouer. Soki aza na posa ya mama Bijou la reine, a obengisa ye Bijou la reine kendo jouer. Siko bino bokoya ko kabola bango pona nini. Bokoya ko imposer tonton Jérémy abengisaka oyo te pourquoi? Bandeko to tika kimutema mabe. To tika penza kimutema mabe, to tika esprit wana ya division. Bomoni ba makamususu Bon nango aizaka na ba réseaux sociaux nazo koma ba commentaire oyo na tiaka division na salaka boyeboy. Mais boyeba ke boza na ba famille soki oza papa un jour okobala, soki oza mwasi yeba ke un jour ba obala yo. Ba makambo nyonso to salaka na se ya moi ezongela biso. Yango adage moko elobaka tout se paye ici-bas. Nyonso ekofuta makana se ya moi. Mabe nyonso to sala. Bako sabino te ke bokendo futa ngo na lola to na lifelo te yango nyonso kofuta makaka wa soki yo oza wana pona ko semer trouble na ba comédien oza wana pona ko semer trouble na ba star na biso yeba ke trouble wana e ozonga pe epai na yo moko e ozonga pe na famille na yo ezala bongo tout se paye ici babandeko. Je suis sûr que na bato ebele ba expérimenta déjà ma makambo yo. Bazwa déjà ba expérience ebele na makambo yo. Soki nanu okutani na makambo yo te en tout cas no senga na yo na kombo Nzambe tika. Zalaka fan ya pamba. Soki olingi otala na yo soki yo sepelaka soki na ba film nani yo moko kaka. Mais soki omoni ke kote mosusu bozo lobela intel kote mosusu bozo lobela intel yo ko kendo kota kuna te pona ko finga batu pona ko sala bisala sala te bandeko parce que makambo nyonso mabe to salaka elanda biso place nyonso to kende zo landa pour toujours moko na kamwa ki bandeko koyoka comédienne moko et puis comédienne wana bandeko na bando sepela na e mingi pas possible. Na boy nanga koloba komo na boy nanga ba polémique mais batu o penza ba landaka biloko ba YouTube bango moko ba ko commenter kana ba commentaire oyo mutu wana penza na kendaki kolanda parce que na mona ki vidéo moko en tout cas nazalaki vraiment intéressé na lobi na landa bande na landa ka émission na ye azoloba place nyonso o balobelaka mama na biso te bo kende ko se désabonner ye pe azala comédienne bien que jouaka mingi te mais à la comédienne na bando sepela na ye mingi makasi en tout cas jour na yoka ki message wana esala kinga pasi na motema esala kinga obalobaka pasi pourquoi mutu akoti koloba makambo bongo yo comédienne mobimba toza na posa ba comédienne na biso ba star na biso ba travailler ensemble mais yo oya na makanisi wana koloba ke non soki place boke ba olobela mutu tel mabe bokendo se désabonner eza conseil ni nozo pesa bato esala kinga pasi
pasi vraiment makasi yango tomona na ba groupe mosusu na ba fan mosusu bazokotisa polémique wana nyonso place nyonso bazokendaka. Donc ceux qui bamoni batie photo soki ya mama na bango na miniature bango bakokota bayoka nini ozoloba ata soki moto ozoloba na ye makambo ya solo azotia éclaircissement na makambo ka ndenge ezalaka. Il faut bomona ba commentaire ezola ya somo makasi bandeko totika mo ba comportement bongo totika comportement bongo bandeko ki fanatisme elata biso te. Qui fanatisme et la tabisoté parce que un jour to bando préparaka déjà ba rapport na biso otokopé ça et pas ya nzambe soki lelo nzambe azongi soki lelo nzambe abengi yo ezana bato ebele bazokufa sans kobela peut-être bato ebele bazaka na chance ba babelaka azana moi chance ayebiki na zobela peut-être na kokufa akomi ko arranger nzela na ye na epa ya nzambe mais ezana bato mosusu alalika boneti mama moko toyebi alalaki na elobi bien makasi alamuki ka boya ke ko sokola na ko kende ko sokola nde place akwei na ko kufa kufi. Imaginez soki bato mosusu ba se retrouver na ba situation ya bongo, est-ce que ozaki na temps ya ko préparer chemin na yo? Point d'interrogation. Eza na batu lelo ebele basala ba accident ba kufi sur place na ba accident. Siko batu wana est-ce que bazaki na temps ya ko préparer mitema na bango? 3 points de suspension. Bandeko, tozala ba modèle, tozala ba exemplaire. Place nyonso to kendaka. To lakisa identité na biso. Ki fanatisme oyo elata biso te. Ki fanatisme oyo bandeko elata biso te. To kabolaka ba comédien na biso te. Mais tozala wana tozwaka intérim moko ya kosangisaka bango yango na lobaka surtout na chaîne na biso yo. En tout cas biso tozalaka na biso ba naître. Tolobela batu nyonso tout parce que posa na biso eza que ba comédien na biso na ba star na biso ba banda ko travailler ensemble. Bango nyonso penza ba koma ko travailler ensemble wana penza ndezalaka moi prière na biso. Toza awa te pona ko kabola bango te. Wana penza eza musala na biso te. Chers Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, ya muke kaka nalingaki na partager surtout avec vous la famille kandenge zalaka soki mwa likambweye toyepe to partager na bino na système moko ya kitoko makasi. La famille bosala moi partage na système moi ya bien bosala ba commentaire na bino e ko sunga pe biso mingi makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.